Musique est à bon côté. Passe l'équipe mingi. Musique est à bon côté. Beta, bayoka eloko na yo, eza bien ami so batoué, ça la yo bien. O c'est proportionnel organisation, au moins on évoluer. Donc eza ka te ko finga moto parce que ko finga moto comme jalousie. Moto ça la makama bien, bo finga et comme jalousie. Denis atala cannabis. Passe l'équipe mingi. Passe l'équipe, passe. Comment dire non, monsieur sur le monde en tout cas on a quatre jours on a pour y mettre quatre naïe pour éviter passe l'équipe. Passe l'équipe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Balobi pasi eleki mingi. Bakofinga baninga te ndenge nini. Tous les jours ba challenge ezo bakisama, ba devoir ezo bakisama, ma kofi ezo bakisama. Ndenge nini bakokoma kofinga baninga te likola podium. Pasi eleki mingi. Bisote bango moko nde balobi yango. Mesdames, messieurs, Boalwood TV, Katazoba, la chronique Antelo, Eagle Woman, la gourou de son temple, nouveau numéro, Tozongi. Mbote batutu ba Olanda biso, restons ensemble, il n'y a pas de souci. Encore une autre annulation de la part de l'artiste Yamboka. Le concert prévu au Night Club Enigma le vendredi 27 est zappé annulé. Il paraît bayokanite mkolosal na producteur to yebite tang bosala ki affiche boyokana ndenge nini. Siko ya affiche si bimi et komi o bayokanite. Alors oyo est-ce que oyo ezate ba trouble ya plein ya Côte d'Ivoire? Plein au fali pour pas bêter na Côte d'Ivoire. Bala mai batalika babi boîte de nuit ya muke. Tout le monde a date pour osopa biso. Alors makambo yo tozo sepela nango mingi te. Makambo yo ba artiste mususu baza ko sala. Oza na concert na yo na boîte de nuit. Tango moni fali asali plein na Côte d'Ivoire, sali tondi, sali refoulé, tout le monde en parle na minute yo. Ba live na ba TikTok ils ont continué kaka. Ba Camerounais, ba Ivoiriens, tout le monde continue de parler na débordement wana ya concert ya fali à Côte d'Ivoire. Et moi na ma itanga moni boy alongoli concert na ya boîte pour mona kisiko abeta na boîte de nuit alors que moninga oti ko frapper ça la 11 000 places et refoulé et pesiti ba 12 000 ba 13 000 atalika ababis boîte de nuit et sopanga tika tolongola concert à boîte. Alors aussitôt balongoli concert à boîte de nuit ba annoncer mbala moko concert ya février ya Abidjan. Tala niveau ya kolukaka makambo. Bozalaki na Enigma awa. Do ti batie date ya Enigma mutema na bango zai nango na Enigma te. Bango bazalaka côté fali azandi côté mutema na bango ezalaka. Ti batie date ya Enigma mutema na bango zai na bango na Côte d'Ivoire côté fali azokindi. Donc balongoli concert ya Enigma mbala moko bandi ko annoncer Côte d'Ivoire. Ozomona ba jeu bato ndenge ezalaka. Donc mutu moko boye alota kaka fali vina e mobimba. Oza na concert na février, toi na na décembre, janvier na le quotité. Mais ba bandi déjà makelele à Côte d'Ivoire tout simplement parce que bayoki ke aigle a tout ça la débordement na Côte d'Ivoire. Ata ba diembela ka mutu. Ata balanda ka mutu, ata bakangama ka mutu. Donc bino bozalaka soki bozana événement moko oyo eza na kati ya mboka ya interesaka bino te. Oyo ekomaka intéressant sikoyo ezaka place au fali aza côté au fali ake côté au fali aza nde ekomaka le plus intéressant. Na minute oyo okoki koyela faire contrat abeta na terrain Bouddha ya Njili
aosala ka publicité ya spectacle ya février ya Côte d'Ivoire makasi. Oui, libomi ezalaka na mwana mobali oyo ya bova. Omoni libomi ezalaka na ye. Donc na milito boko memele contrat moko abeta na Kinshasa awa place moko pe ya bien. Mais okomona promotion oyo baosala mingi ezala promotion ya février ya Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que fallait auti kuna. Donc oyo bakobeta awa ekoma mbala moko intéressant lisuti. Tango na yebisaka bino ke Gaulois alinga affaire te, Gaulois alingaka concurrence oyo basalaka na fali. Concurrence nde moi ntango atie date na Enigma comme fali aza na mboka te ya un impact te balongoli mbala moko date babandi sikoyo promotion ya Côte d'Ivoire po fali aza kuna fali autobeta kuna. Donc événement oyo est intéressant ba Gaulois eza événement oyo eza en rapport na fali. Parce que là maintenant comme Fally vient de faire un sold out na Côte d'Ivoire, donc ça maintenant un lien. Et annoncer que faire à Kokende Côte d'Ivoire, ça fait directement un lien avec ce que Fally vient de faire là-bas. Le seul événement qui intéresse les Gaulois, ils ont en rapport na Fally. Enigma, ils ont un rapport na Fally. Au moins de balongoli na bango date. Balongoli na bango. Alors que ce qu'il fallait mettre na boîte moko na kin, nde ba maintenir date wana. Alinga ka sala tout ba maintenir ka date wana ya Enigma. Lokola fallait na Kinshasa te, donc Enigma ya suna sens te. Sens siko ekomi concert ya février. En tout cas, lelo na eko comprendre que conseil oyo euta epa tente promo. Na eko comprendre ngo lelo que conseil oyo qui fait que fois kola Fally conseil wana euta pas tente promo. Eza na bateau bazo travailler na faire actuellement. Bango to bazo tinda ka eke il faut kola ka Fally. Et moi je parie que parmi bateau wana tente promo za na kati ale mabanko akoza na kati peut-être na l'aura tendance. Bateau bazo tinda ka eke yo il faut kola Fally. Ba événement nyonso o eza na lien na Fally il faut to tshela ngo makele makasi ki ba événement mosusu. Conseil wana ezo ute pas tente promo. Parce que après avoir koyoka émission o ya sala ki sur ba rivalité, après avoir koyoka ba émission wana na comprendre pena ke oyo eza ba conseil o tente promo apesaki. Donc yebena zalaka soki babengani na mwana bova azo pese na ba conseil bi yo ndengo zawa na fo kola ka Fally. Kotiki la ka etante yo kola ka ekaka. Donc bato wana bazalaka na minute ato pesi faire contrat ato pesi faire contrat netina to tshena mboka nini ata na Afrique du Sud. Ou peut s'y faire contrat en Afrique du Sud. Promotion ya au sala makasi et aux la promotion ya Côte d'Ivoire pour Fally à Outikuna. C'est ça leur fonctionnement. C'est ça leur fonctionnement. Donc, à ta producteur, moi, bimé à l'objet, bon, je te produis en Afrique du Sud en janvier. Dans Béton en Afrique du Sud en janvier. Ba bimi si pe affiche ya janvier. Beaucoup mon bango ba osala plus promotion ya février. Pour na concert ya Côte d'Ivoire ya février. Ba on vend de la mingi wana. Promotion ya janvier ya Afrique du Sud ba ndole kanka likolo mais ba on vend de la mingi na promotion ya février ou ya Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ça a un lien avec Fally. Voilà maintenant des systèmes ya fonctionnement na bango. Ba comment fonctionner na bango ndengwana. Et moi, je parie que tente promo, à la carte idée, bateau va plus qui idée oyo. Donc, artiste mobimba, même ba fanatique, ba comment koye ba mode opératoire na ye. Baby que ya opéra raboy, ya zala boy, ya fonctionne raboy. Ya zala ndingwana. Concert oyo fikini. Batila ngo énergie, boy poni batila ki ngo énergie. Alors que ça n'a pas concert ya fikini. Gizma wete abeti na terrain Bouddha. Espace pena ya danger ya gaillard, batu batondi plein.
mais énergie oyo fera tina fikine eleki même énergie oyo gaz abimisi pour na terrain Bouddha. Pourquoi abimisi énergie makasi na fikine? Parce que lui pensait que tant mokolo fikine alobaki que tous les artistes soient invités, tous les artistes vont jouer. Ya ibaika que peut-être fali pia koleka na fikine. Yango na boya mobondo, on va faire du sale. Tout ça les loko moko boya danger pour tango ya ko beta ba comparer biso. Donc moi na bovanti azo beta fikine ibaika que après nga ba musicien nyonso ba ya ko beta na sima. Fali pia ko ya ko beta. Donc fona beta siko na kina on a ba niveau mo boye pour tango fali ko ya na sima ba bando comparer biso. Oh, il y a été que fallait dans la date belé dans Libanda RDC. C'est que tant qu'on comprendre que moi mayo ninga ke tournée à tournée africaine à zonga rati janvier. Omoni balongoli date ya Enigma babandi na bamba moko sa promotion ya Côte d'Ivoire na février. Bon souffrir ma belle. Au souffrir pena mabe. Donc yezalaka so batangeli ka kombo fali ke fali pe robeta wa. Ah bon, fali pe robeta wa. Boya mobondo tucha na mobulu. Akanisa fali robeta na fikini yango asala ki ba désordre wana. Donc a comprendre que mona mai ninga ke libanda ozonga ka 10 janvier. Ya moni nyo se komi na mabe. Ce qui fallait azaki na concert moko na Kinshasa alingaka maintenir Enigma. Quel que soit le niveau ya contrat, alingaka ka sala effort ba maintenir date wana. Comme fallait na libanda azo fêter na libanda. Dans ba concert ya Congo eza so intéressant pour na ye. Mbala moko ba komosa la promotion ya février. Au faire gola sera à Abidjan en février. Sera Abidjan en février. Février notre comité. Bon, le no ba date ya fin décembre na début janvier. Ba date ya fin décembre na début janvier. Bon, le bo bani na faut que sauter février musika bon. Puis nous vous avez tintin. Vous avez tintin. Ils ont abattu moko boy depuis ba koma l'entourage ya mona bova. Bon remarquer que depuis ba koma l'entourage na ye. Nde siko mona bova akoma plus ko calculer ba date ya fali. Vous remarquerez cela. Il y a la batumoko boye. Vous remarquez bien depuis ka ba koma na entourage ya mona bova. Nde koma siko penaki akomi siko ko calculer pena ba date ya fali. So fallait tina 207 207 y est parti sortir écologie. Fallait être double stade des martyrs, y a été Tata Raphaël. Omoni akoma bana oke na bongo depuis batu moko bakota na cercle na ye. Et parmi batu wana nazo soupçonner tenté pour mona ale mabanku na Laura Tendance. 3 personnes wana na soupçonner bango. Et zanga te bango mutu ba pesa ki idée wana ya kolandaka ba date ya fali. To ya kosala ka juste promotion ya eloko o eza na lien na fali. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, au peut ça faire un contrat en Afrique du Sud en janvier, mais au Bomanzo toka na promotion en février ou en Côte d'Ivoire. Parce que Fali vient de là. Et ils en abattu on a mis ça tout na soupçonné bango mutu ba pesa idée oyo. Que yo salaka mingi makambo eza na lien na ye. Tchaka mingi accent na promotion na makambo eza na lien na ye. Bato wana misato moko na bango ube bango misato ezanga te bango mutu ba pesa pena feri idée wana ya kolandaka kaka ba date ya fali et puis ya kotiaka kaka en avant ba événement o eza na lien na fali. Tango ba yoka ke fikini bato nyonso ba kobeta ba artiste nyonso baza bienvenue au monde ba tshelo yenge na fikini parce que pona bango fali pe obeta. Ba comprendre qu'il fallait obeta ngote po aza trop libanda. Ba komi sikoyo na février. Papa décembre na no silité, janvier to kotité. Bokomi ba mo ba promotion ya février. Février zanano. Et février zanano. Boluka na date moko ya fin décembre na début janvier.
botiela ngo na makelele avant bokoma na février puis bobandi déjà makelele ya février ero bozalaka agité mabe agitation na bino mabe makasi bagoloa donc plein oyo fallait asali na Côte d'Ivoire et agité bino mbala moko bobimisi affiche ya février sans kutu bayebaki bazalaki na concert na Enigma babani na bango promotion ya février déjà. Pourquoi? Parce que bayebi ki fanjo déjà na Côte d'Ivoire kuna asali makambo février et okoka nango bakosela jour makambo te février wana ekokoma tokotala concert yango na Côte d'Ivoire soki esali plein net ya fali te tolapide bino kaka na internet awa nazoyeba te rivalité oyo fera komi kolanda ngo ya kolanda bonde moto azolanda supu na malewa okomi kolanda rivalité ya fali lokola moto azolanda supu na malewa nazoyeba te tente promo azangi te na makambo lai un jour boyokaka likambo ebimi ke ye moto aza na nsima ya baide oyo fera akoma nango oyo place kaka fali ya kobeta nde place ya kosalela promotion événement nyonso oyo kozala na liena ya fali nde événement oyo ya kobomela nzoto ata aza na 10 événement oyo kaka kozala na liena fali nde yango ya kobomela nzoto na bapromotion na makelele tente promo azangi te parmi bato bapesi idée oyo. En tout cas je peux parier sur ça pour depuis kaka bango bakota na communication à Ferry akomaka kolinga kokole fali na badate ayakoma oluka bafara moko boezanga motu na makolo. Remarquez bien, avant beta martyr, avant Ferry beta martyr, azaki na ba idée wana te, ezaki fali obeta makamna ye pe obeta makamna ye, mais rivalité ezala inango. Mais depuis un moment, remarquez bien, akomaka ko calculer ba événement tout o ezana lien na fali. En tout cas, wana soki eza conseil ya 3 personnes wana na tangité basasa. Alors, toyoki déjà que Ferry pe robeta na Abidjan février 2025 tozozela. Et entre temps boti ko la kabiso ke na février bo robeta soki yu arena soki Bercy soki nini. Nyoso wana tozozela. Naebisa yo na mona ba rivalité na musique. Mais mutu oyo adversaire oyo aza paniqué na rivalité le roi Ferry na mona été. Tout le monde a ba rivalité na musique. Luambo soki Luambo Taboulé, Papa Wemba, Kofi, Wera, JB. Tu vois, tout le monde a ba rivalité na musique. Mais rival oyo azoza la plus agité devant l'autre, loko la Ferry na mona été. Agitation oyo ya Ferry devant Fali. Ils ont l'accès déjà manque ya confiance en soi. Parce que même tant que Bawera na ba JB bazaki na ba rivalité, na ndimite ke bazaki ko sala système yake. Soki ka ye abeti kuna, bango pe babani ba mo promotion ya date kuna. Soki ye sali loko moko nyonso bazaki nango batiki ba komisko na likambo wana, je ne pense pas que bazaki ndingwana. Mutu na mutabande ko sala likambo na temps na ye. Mutamutando sala likambo na temps na ye. Mais oye komi pena ke botiki o bozo sala pour kende mbala moko na likambo oyo na liena fali. En tout cas wana moni onka e pas Ferry. En tout cas modèle wana ya panique wana na moni onka e pas Ferry na ba rivalité tout existe. Papa mbana Kofi bazali na rivalité makasi au point ya koboka na ba jeton. Et comme na niveau moko pena ki ya tsona Kofi ya te. Mais na mona te Kofi azolanda ba date ya Papa Wemba. Tout Papa Wemba azo calculer ba date ya Kofi. Rivalité ezalaki. Et mutamuta obeta makamne na ba date na ye na ba jour na ye. Mais remarquez tango komi na rivalité ya Ferry na Fali. Et komi pena ke ata oyeli Ferry contrat ya $100,000 abeta na Bujumbura. Akosalela ngo promotion makasi te. Akoluka ka promotion ya Côte d'Ivoire pour Fali auti na Côte d'Ivoire. On a un niveau wana ya Rolanda rivalité on dirait soupu.
Alors, je suis tombée sur une image, il y a des étrangers, des Camerounais, des Ivoiriens. Alors, Boyoka, qu'est-ce que ces gens-là pensent de Ferregola? Parce que bino bokanisa ki makambo toloba na Congo et souka aka na Congo. Nzoka si katisa nango frontière tongo. Écoutez un peu ce que les Ivoiriens pensent de Ferre. On parle de Fally, il nous amène une merde comme Ferregola. Hein? C'est une vraie merde. Permettez-moi de les bien corriger. Quand Ferre fait monter les gens sur le podium pour insulter les autres artistes, ils ne voient pas ça. Un artiste qui joue 5000 francs congolais, qui est équivalent à 5 $. Et c'est lui qu'on vient comparer à quelqu'un qui joue à un concert de 10 000, 20 000, 150 000, 300 000 francs CFA. Mais moi, je ne sais pas. En fait, je me pose la question des fois, quand on parle, les Congolais vont se fâcher. Mais je ne sais pas leur esprit, comment eux ils voient, ils vivent sur quelle planète, ils vivent sur quelle terre. Est-ce qu'il y a lieu de comparaison entre Fally et Ferre? Même petit Fally est plus que Ferre. Petit Fally dépasse Ferre. Un artiste, s'il y a un artiste Ruby, comme Ferre, il n'y en a pas. Ferre, c'est un peureux, c'est un pleurnicheur. Un homme peureux comme Ferre, il n'y en a pas. Même si quelqu'un monte sur son podium pour le toucher, il fuit, il va derrière les musiciens. Fally, il est là. S'il y a musique aujourd'hui, en Europe ici, c'est grâce à Fally. C'est ça qu'on appelle un homme. Ferre, il était où? Voilà. Il était où? Il n'a jamais affronté les combattants. C'est une femme. C'est une femme. Quand Fally était dans le quartier latin, combien de fois Fally a mougou les copines de Ferre? Combien de fois il a mougou les copines de Ferre? Combien de fois? Franchement, attendez, laissez-moi parler parce que moi, excusez-moi, moi je suis congolais, moi je suis guinéen, je vais dire, mais je connais très bien la musique congolaise et je parle bien lingala. Ngai nayoki lingala très très bien et puis comment je vais dire par là, hein? J'ai appris le lingala à cause de Fally. Moi j'ai vu Fally venir dans le quartier latin, je l'ai aimé dès le premier jour dans l'album Attentat. Ferre qui un homme qui mesure moins de 1 mètre. Est-ce que lui c'est un homme? Non, vous les femmes. Déjà un homme qui mesure moins de 1 mètre, c'est de son Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que Binomoro Boyoki, ça c'est des Ivoiriens ou des Camerounais, je ne sais pas. Bazobeta Masolo ya Fally na Ferre na live na bango. Est-ce que vous avez entendu tout ce que les gens là ont raconté sur Ferre? C'est comme ça qu'ils voient Ferre. Tu vois? Donc tout ce que le monsieur vient de raconter là, Nyoswana lobby, c'est comme ça que eux ils voient Ferre. C'est tout ce qu'ils pensent de Ferre. C'est vraiment ce que eux pensent de Ferre. Bon, Monique et Soukaka na Congo te kata ape frontière. Biso te, so zali ba live na biso na ba analyse na biso. Nde boya wa o biso ba Tanzala o biso boye tozo luka soki ba tia biso ka. Ezolo ba masko na ba étranger. Donc il a tout dit comme si mutumoko avanda na Congo. So muta mateli Ferre na podium akima kaloko amona muke. Bobi vidéo na Ferre fan moko mata na podium Ferre azo kima zo lenga. Akenda obata manasima makauzi. Bobi vidéo wana. Fally muta matela na podium a beta une mouvement moko alikisa ye. Tout ça il voit. Vous comprenez? Système où tozo télémele ya komatisa ka bata mikuse na podium ba finga ka batu et comme déjà kuna à l'étranger. Donc ces gens-là ils suivent de près au nyonso na Congo. Alors, arrêtez maintenant de penser que ceux qui ont ça les loro moko boye na Congo, à tous ça la ngona lingala ke libanda bazoyo kate, c'est fini hein? C'est fini. Maintenant bazo landa tout ce qu'on fait. Bah yebi même quand c'est fait en lingala. Attendez tout ça la analyse na biso to betara ndinga na biso lingala boye. Bazo comprendre bazo ça l'effort ba banda koyo kaka. Miso ba comment otena ba sous-titres ka pour ba comprendre nini wana ba oloba. Tu vois tout ce que les étrangers pensent de Ferre. N'était Ferre moko place à ça. Est-ce que vous voyez ce que les gens pensent de toi? Yangono moni Fally akoma ko veiller na image na ye. Omoni nga iloko suko et surprendre nga awa isa iloko abandi na ngwa bi quand Ferre fait monter les gens sur le podium pour insulter les autres artistes. Et les kelinga dona eloko esalami wa pe ba yebi yango.
Ferry va jouer un concert de 5 000 francs congolais qui est équivalent de 5 $. Il goûte à 5 $, papa. 5 000 francs, c'est même pas 5 $. 5 $, c'est dans les 10, c'est dans les 14 000, 13 000 comme ça. 5 $, c'est dans 14 000. Bolimbisa moma kele les a, ba voisin ba so la pembeni tala kaka. On peut pas les empêcher de parler. C'est vraiment compliqué ba place à foutre là-haut. Donc, regardez un peu ce que les étrangers pensent de Ferry. Donc, ils sont au courant de tout. Tu vois? Alors, Lelo, il y a comme Matissa ka ba kindingu na podium, ba finga ka héritier Mutakala, ba finga ka Fali, et des fois, ils ont kanisa kezo suka ka na Fikini, et suka ka na Angola. Nzoka ils ont koma déjà na ba pays mususu. Lelo Mundele a commis ça mukili grâce à les réseaux sociaux. Le monde est devenu un petit village. Et le Salami a na midi 30, et ça na Cameroun, na Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Au moni, dans les Cambo, ils ont kanisa kezo les kaka entre biso ba Congolais, entre biso ba Kinois, parce qu'ils ont na lingala. Nzoka libanda déjà, baza au courant nango. Alors imaginez maintenant, quand les étrangers parlent comme ça de toi, tout ce qu'ils pensent de toi, c'est ce que le monsieur là a dit. Alors moi, j'aimerais vraiment dire à l'équipe de Ferry, prenez ça en compte, prenez ça en considération. Boye bisa Ferry, que makambo yazo kanisa kesoka sali na Kinshasa et suka entre biso et komi kokati sa frontière. Et ce n'est pas bon pour son image. D'accord? Azo bebi sa image na eka yemoko boye, gratuitement. Monter à podium ya kindingu ezo memi la Ferry combien? 0 $. Mais tant ninga zo bebi sa image na ye face à ba Camerounais, face à ba Ivoirien, na ba bêtise wana zo sala. Soki ezali na ko suka entre biso na Congo, ça va. Musique à Congo kenda bongo. Soki bande na ko suka entre biso, problème te, sala ngo ta 10 fois. Mais la minute où ekomi ko kati sa ti et pas ba étranger, il faut arrêter. Yawana zebi sabino, au moni Fali, c'est là où j'ai compris pourquoi Fali a comment vraiment changer ma kamususu. Tant Fali a vendu une émission à Popol, à l'obinde na aboy na koko ya pe na bandi pe ko tirer bateau. Na tiba pété ya aigle, na tiba pété ya banda na bando tirer bateau muta okufa pété. Na tirer bateau, na tirer bateau, na tirer bateau na ko salango. Mais to salango te. Est-ce que quand Fali dit ça, il y a des Bagola mususu ba mona neti Fali ayuma. Il y a même des warriors au bazo kanisa ke Fali ayuma. Alors que Fali a évité makambo toyoki awasiko. Quand un Ivoirien, un Camerounais parle de toi comme ça, mais c'est fini, l'image est partie mal. C'est là où j'ai compris que c'est tout ce que Fali a évité. Yango wamona ba bêtise mingi Fali asalaka kala, lelo kata na yango. Faire ce qu'on comprendre que ça ne sert à rien à ba minute. Fikini 2013, Fali asalaka ngo. Fikini 2013, TikTok ezaka ndingi komi lelo te. Vous comprenez? Donc, comme on dit toujours que Fali azalaka en avance, il y a bino tout. Amona makambo kaka avant. Tant Fali amona ka ke ba application e komo ya. Batu ba komo luka ko comprendre même makambo to sala na lingala. Fali akati ba bêtises wana. Voyez? Il a arrêté toutes ces bêtises là dès l'instant où il a compris que komo ko kende musika, ba koma ko yoka. Ba koma ko découvrir. Nyoso to sala na lingala. Akata. Yo gansi Fali penda za yuma. Po mata na podium alo bapena ke mukuse moko boya vandaka na bova. Mukuse moko boya na leki banda loti lobi. Yo gansi Fali ko sala ngote. Yo gansi Fali po mata na podium pena simbi miko alobi mukuse moko boya kanisa ke obeta yu arena nzoka yu arena eza facilité. Yo kangai. Nani ngo kangai. Mais il ne peut pas le faire. Parce que tout na sikoyo akosala ngote po anini. Fali a encore besoin de son image. Yo soko zasu na besoin d'image na ote parce que carrière na ope comme na ona suka. C'est ton problème. C'est ton problème. Yo soko za na besoin d'image na yote. C'est ton problème. Fali a encore besoin de son image parce que azana makambe belé ya osala na image wana.
ana makambo ebele ya osala na image wana eloko tokanisaki esuki nango ka entre biso awa na Fikini na Lingala nzoka si ekomi kuna. En tout cas, moi ça m'a vraiment interpellé, hein. Ça m'a beaucoup interpellé. Alors soki bino équipe ya Ferry eko interpellé bino te na okamwa makasi bo pekisa ye il est temps atika biloko wana. Ce qui est comme pas camerounais, c'est que comme pas tchadien, et comme pas malien, sénégalais, ivoirien et ainsi de suite. Boko risque kaka boye ba concert moko ok beta libanda boye bat ba komi na bango ko boye côté. Eh, so bat ba komi mona penaki il insulte tous les autres pourquoi? Hein? Amataka bat na podium ba finga ka baninga, on va le boycotter, c'est fini hein. Mutabebi saka kop na yé moko ka boye. Donc, comprenez que Fally Ipupa atenaka beaucoup d'images naïe parce qu'ayebi. Yanelo omoko baloba, rien n'est plus beau qu'une bonne image, une bonne réputation. Et Sovaka. D'accord? Et Sovaka, cause na image bien réputation bien et Sovaka. Nzoka na étranger bayebi déjà que obeta ba concert ya 5000 francs. Si à l'étranger bayebi que yo bangaka so muta matina podium yo kimaka. Tina ba étranger ba yebi ki yo osa péré okoka ko affronter ba combattants c'est Fally qui a affronté les combattants pour yo ya obeta musique na poto. Ti à l'étranger ba yebi ki yo finga baninga na podium. En tout cas sangono epanzani mabe kande yo moko yemba sangono epanzani mabe yango mona ka Fally akoma kana ba fanatique ebele parce que tout ce que Fally fait les yeux, ça se voit aux yeux du monde. Tout le monde le voit. Tout ce que Fally fait, tout le monde voit. Et tout le monde apprécie, tout le monde l'admire. Y'a mon rayu arene tonda. Tala. Oyo nyoso to sala ka batu ba mona rabiso. Kokanisa teke na osa nangango ka awa. Na osa nangango ka awa. Tout ce que nous faisons, les gens nous regardent. Y'a balobaka na vifo tambola bien. Oyo nyoso to sala batu ba mona ka yo baza. Et tant que tu vas porter jugement moko sur toi. À partir du jugement, on va reporter sur toi. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Yango mona ka ke makamno esimba te okebo esimbite. Nzoka batu mususu déjà bayebi ki oza mutu mo ya bien te. Ofinga baninga, bangaka. Tu vois? Mutu mususu pas soutenir yo na ba condition wana. Et aux amours passés. Pourquoi y a finga ka baninga? Pourquoi mataka bat na podium ba finga batu? Omoni, ce qu'on a minito yo, fallait comme bimasko logo la victime. Il a mis sur ba étranger quoi. Parce que biso ebi ke fallait à victime, te fallait à grand noko. Mais à soigner ka ande image nae. En tout cas, Fally fait plus attention à son image. Ce qu'on a mis sur ba étranger, fallait à zo bimalogo à victime, fait à zo bimasko logo la mutumoro boya mabe ou il faut ba kima ou il faut ba boycotter. Tu vois un peu? Et c'est cette image là où il y a linga pesa skoyo na Afrique mobimba. Ça va t'enterrer mon gars. Ça va t'enterrer bien au silipi au bungi. Yango wana okomona na compétition même si aux opola. Il faut garder toujours une bonne image aux alata un bon perdant qu'un mauvais perdant. Il faut toujours observer une attitude, il y a bien, même si aux opola, même si mon azo mené azo beta yo, même si aux opola pena, d'accord, aux opola pena na compétition, gardez toujours une bonne image et qu'on sauve quelque part, d'accord. Malamo boya éviter qu'on bima un mauvais perdant, qu'on la tout le temps. Qu'on pleurnichait tout le temps, même les Ivoiriens, bah yebi ke yo lela pamba, yo pleurnichaka. Maman Denise, passé leki, boye, balingingate, main noire, basala anga boye. Tu penses que quand tu fais ça, esuka ana kongo, c'est comme tu pas ba étranger. Ou comprendre pourquoi au beta laguna shoba tu bayate. C'est l'image là qu'ils ont de toi. Au monisiko, na bandeli lisusu, na compétition, même si aux opola. Gardez à une bonne image de toi. Et qu'on sauve à ta nelo moko. Que ce que bandi ce que baby sa image. Yozo pour la déjà na compétition, fallait azo beta yo,
ali obandi su kofinga bato na ba podium, obandi su kosala ba n'importe quoi. Yo kanisi ememo neti wapi. Quand tu fais monter Kindingo na podium pour finga bato, ememela ko combien de dollars? Et baxela ko combien de dollars na compte na yo? Zéro. Et bakisela ka yo ata eloko moko te. Et puis na ko comprendre pourquoi Inosbi a tiana si. Tango yaki na rivalité na Fally, rivalité après un moment Inosbi au senti pena qui a dosé a tiana si. Peut-être qu'il a compris aussi que na niveau libanda et au teka mabe. Je pense que lui aussi a compris ça, qu'ils ont teka mabe na niveau libanda. Ils ont teka vraiment mabe na niveau libanda. En tout cas, avant ça les locaux, il faut y avoir peser conséquences nango, le bien et le mal nango, le pour et le contre. Si vous avez peser makambute, au sala bisala sala et puis aussi ba conséquences nango. D'accord, fallait la yu mater, ti fallait tika makambo ya ba bordure, ayebi ke ils ont joué. Fallait tika ba bordure à 2 ans makambo belé pour comprendre que na libanda et jouer en faveur na Haïti. Alors que beta stade de France, tu t'imagines Fally en pleine préparation à stade de France avant de finir batu na podium. Mais azumi kangila nzela. Azumi kangila nzela. Yango moni yu arena wana bo beta rangote. Bo tondi sangona banani. Déjà ba ivoirien ba na image ma be sur yo. Ba camerounais pareil. Otondi sangona banani. Yango mona yo za noka eme na ba gaulois na yo. Et puis yo so okebeta na poto oko kontaka na oka na communauté congolaise. O déjà ko permettre yo te au sala ba 15 000, 20 000 places, 40 000 kutu bosana. Milliers ya ba congolais. Ba congolais na ba congolais kaka. Ba ko beti so ba 15 000 te ba 20 000 places te. Voilà mneza vérité. Alors, au lieu bandaka ko soigner image, yo bandi su ko baby sa image en bien bien. Et après, bah on y a les réseaux sociaux au 2025 yo arena. Bobeta on a communauté nini. Yo arena on bo komana ba affiche. Bobeta on a communauté nini. Ah etali bino. Biso zolo bakaka to pesika conseil o to loba kité. O to avertisa kité to zolo bakaka. Et yango yo bo pekisa mwana bovan atika komatisa bato na podium bafinga ka baninga ezo pesa solo mabe sangoni ezo panza na tina Afrique mobimba